Satana pelemi kotuka peko cholangaye kolo Yesu avande na kiti ya loboko ya Tata Nzambe ko bonde la poranga nakotale la seyo Voilà, Balandia Kilongo TV, tout ça à Lemba, Norfena ou à Lemba, Eden, Eveden, tout ça à Abou, et puis bon, mon message, tout ça. Bonjour les amis. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Ok, vous étiez partis à l'école? Oui. D'accord. Nous sommes la fondation Rabbi Mavinga. Vous habitez, hein? Oui. Léo, tu es sur le Talabino. Et c'est moi, Mikolo. Tu es bien caladé, ba fête, ba Noël, ba bonne année, Togoya. Toya, Toya, te. Toya. Parce que les lots toye te ota bineza maman moko zande ko moi mikili ya poto atinde ba koli obomonia. Ya muteto beta so ba koli biso to fondation Rabbi Mavinga to yeli non quelques kai. Rentrée scolaire ezaki nazo etango ya ate to kende ba orphelinat msus. To bomelem no ba kai pasteur ko sako pesa un titre symbolique asa ata mo remise apesa quelques bana ozu mukebwe papa. Zo ba kai go simsa bana balinga osim. Voilà, ils ont créé Oyo, donc il y a fondation Rabbi Mavinga. On a pasteur Kosi, à câble. Non, après ça, quand on a fait un bon, moi, je suis un et ça, tiens, il y a écoute, Nandimite Gatanga, Gatanga, ils ont créé Oyo, Poto Tangela. Vous s'appelez, non, vous s'appelez? Voilà, créé. On a pasteur Kosi au Kabla, Bakaye Pabana, Bakaya Fondation Rabbi Mavinga. Tu peux savoir ça, non, ils ont au moins Mukolo, yété, moi Mukolo. Quelques-uns besoin, c'est juste. Monsieur Eza, ah, au moins carton les ans, si mes agans à Bakaye. Mais hein? Les agans à Bakaye. Yo, moi, Nanigona. Amour. Amour. Ouais, Zaka juste Bakaye. Koli o eza awa. Yabande ko bazam kili ya poto nde batindele biso yango. C'est bon. Et koki nango juste bon moi Bakaye te bo sepe nango? Oui. Eza bien. Bino nyonso bozo ba batanga ka bino nyonso bozo Bakaye eza awa. Je sais que déjà bo bande classe. Tona ba carton o bande ko batindele na mikili ya poto. Toko meka ofongola yango bomona. Eza bilamba même le thème qu'il y a poto et son abisso. On fait pas un blamba poto, hein? Et ça bien, hein? Pasteur Zamakasi, au Katani na maboko. Au Kotonga, Nago Sopanango, auto fond là déjà. Ils ont moins bleu et belé. To panza on kaka, so papa, essaye l'autre aux ongles. Voilà. Simbena. Ici, vous avez vu, non? Il y a les habits pour les enfants. Vous avez vu les habits? Oui. Il y a aussi, ça c'est quoi? Les chaussures. Il y a les chaussures pour dames. Et puis, il y a le thé. Il y a beaucoup de stylos ici. Les tiges coton, il y en a. Oh là là. Balou tout pèse là, je pense qu'ils ont assez. Basak ezali, tige coton, basak, bilamba na sepela na pantalon. Mais ba pantalon ezali bolim ça besoin d'être pandi. Oh basket ekoka nani? Ekoka yo? Yo les animaux combien? Les animaux combien? Ngape na ebité.
ya basi peza ah pe blom sweza awa nite so to sopanyon so to sopate ah ba macaroni eza ba blom sweza ba macaroni oh nini bongo oh ngase pe ndi bana lobaka oh nini spaghetti yolobi spaghetti yolobi spaghetti yolobi spaghetti ah spaghetti ah spaghetti nini spaghetti betele maboko allez oyo ne babi spaghetti to spaghetti masa moya bien encore spaga a bien encore spaga moi ba basket eza to pandika bwebo mona bandeko ba mkili apoto batindaki ba Nescafé ebele boye bandeni ya okabulon au moins tant to pe ba kai est to pe se ba bic ba stylo eza ebele eza vraiment ebele na ba ne peut-être so mela pe café mais o eza ba bombo te moi moko ba ba bombo eza ba savon de ya bain ba savon à douche on sokolo ju savon nanya sokola siko ma yamba abi sokola siko voilà je ne sais pas je vais voir les impressions des deux enfants au petit tiens vous êtes belé au bec comment on a dit Emmanuel Obini nde to ta moto même no blog. Merci. Allez, qui va parler? Qui va encore parler? Viens, mon ami, viens. Ouais, comment t'appelles? Crispin Kitenga. Kitenga, Obini ndenge to ta binonde maman kanti nota caméra. Merci maman, je m'appelle Suebele. Soka baso Suebele. Merci beaucoup. Betela Kitenge maboko. Nani so aloba? Nani aloba? Esi libolo ba mnote? Nani? Tabota baba kai. Poko pusana leo na mona kuti mama te. Qu'est-ce que vous pouvez dire au lobby ni pour ndeko asali geste oyo ndeko kanti biso? Bon, nga avana pesa na merci na ndeko na. Nazo banana ko remercier Fondation Rabi Mavinga. Puisque c'est pas la première fois au bazo ya awa. Souvent ce ko occasion monani balekaka pona ko sala weza malamu pona bana. Vraiment merci mingi pona fondation. Nazo remercier pe maman na yebi komba maman. Maman apesi kombote sika zwa minko la mona ya pambola ye. Vraiment nazo remercier par rapport à acte oyo. Oh nini. Vous savez nango? Oui. Les cuillères, baluto eza ba fourchette pezali. Voilà, merci mingi la maman par rapport à acte à poser pour aider bana. Merci en tout cas, bana baza ibele bana baza 67 et doyebi que maman extérieur moko ko raté musala oyo. Yango moni fondation Rabi et les kakape pour na ko soutenir, maman pe siko zali au soutenir, ba ope baza pembeni na yo pe bazo luka sika yango yo. Vraiment si boleki na canal soit ya maman et les kana fondation Rabi Mavinga nkolo akozwaka lokungu pe makambe kende malamu na pesi bino nyonso merci en tout cas nkolo pambola bino. Merci beaucoup. Voilà, toyaki na pasteur Kosi boyebi ete hein pasteur Kosi alors lo basima to sambeli na biso to sambela te. Merci beaucoup. Mbote Nabiso. Mbote Lisusu. Merci Bandeko. Toye toujours nenge to mesala koya. Biso Bandeko ya Fondation Rabi Mavinga et longona ba partenaire nyoso baza musika o ba pesa biso conscience et na conscience wana plutôt na confiance na biso na conscience. Tala motif me biso awezali koli auto pandi na miso na bino. Et to sengi bino bo continuer ko soutenir biso na mabondeli pona biso peut continuer ko soutenir bino na oeza visible et sengote merci papa Rabi, merci Fondation Rabi Mavinga botanzembo to sambela ensemble les anzembo boyemba bo les anzembo ni on se met debout maintenant. Allez. On y va. Allez, 1, 2, 3, on y va. Et va ton sanctuaire, et va ta majesté, je vis mon vrai bonheur.
Seigneur, je dis merci. Regarde ta présence, exalter ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi les rochers des anges, l'éternel mon cœur sanctifie et mon esprit te magnifie. Seigneur, je dis merci. Si les mots m'aiment, mon dernier persévère, et si mon cœur s'éteint, alors moi si la salon, car tout dans ton gloire et de corps, alors que tu agis encore. Seigneur, je dis merci. Ton amour à moi déborde. Le nom de Jésus s'accorde. La scène de nom de tendresse. Seigneur, je dis merci. Prions ensemble pour tous nos partenaires qui sont à l'intérieur des pays. Au besoin de soutenir ce temps on surtout semble la prendre bon bonne na combo na ce qui soit alléluia. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour tous les partenaires au PC Bisso. Merci. Seigneur, nous sommes finalement reconnaissants. Nous sommes très ravis, Seigneur, de raconter nos fils, nos filles qui sont dans l'orphelinat. Seigneur, merci pour cette visite solennelle, Seigneur de gloire. C'est une recommandation divine, Seigneur. C'est une autre, Seigneur, qui nous a recommandé de visiter les orphelins, les veuves par les afflictions, Seigneur. Que cette visite, Seigneur de gloire, produise de grandes choses. Bénis l'encadré de cette fondation. Bénis la maman, Seigneur de gloire. Oyo pesi charge à kokamba bana oyo. Pe pambola bande konyoso batini biloko. Pambola fondation Rabbi Mavinga Nzambe. Tika loboko nezala likona biso. À toi la gloire, à toi la victoire pour l'éternité. Toi qui règnes à jamais, Seigneur de gloire. Nzambe oyo azana livre ya vie pe ya souvenir. Kolo ba kombo na biso to ndi mete komami na livre ya vie Nzambe. Metango nyonso passe koya na bato bazo tinda biloko pe bato bazo ko encadrer orphelinat. Tika livre ya souvenir fonga makafe Seigneur mona bolam. Voilà ko zanga te ko pambola. Nous sommes finalement reconnaissants, Seigneur. Nous te disons un grand merci. Tika Nzambe oyo na biso ki bozanga biso na kimia pe bana batika na kimia. Pambola ba source provenance na kombo na Yesu Christ aza ko lope mo bix na biso. Ndeto semble pe to lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tobeti likolo maboko. Merci. Merci, merci. Amen. To sepele go ota bino biso komo ki na biso. Tanto ya to la binoni. Na lo les ebuye, ta nzamba luka nanya oke sauver mokili. Bampaka sui. Ça va. Non, non, de toutes les façons, sera toyana auto zana, n'est-ce pas? Nzamba pambola bino, hein? Bokene classique. Botanga bien. Que les bons dieux vous bénissent. Amen, hein? Tobete nzambe maboko. Eh bien voilà, on est pratiquement à la fin de ce reportage. Je pense qu'on va aller encore dans un autre orphelinat. On va aller cette fois-ci à Bumbu. Nathan Kifuta, je disais, on est pratiquement à la fin de ce reportage. Maintenant, nous allons nous rendre à Bumbu. Et tout aussi ça, reportage national de Lokuna. Merci beaucoup. On était à Lemba, on va à Bumbu. Et puis, tout aussi ici. Merci.
kosa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga wana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakenda treto nakoma komona pasi affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala c'est pona kozanga baboti e bandeli ya pasiranga compassion, la bichot de même ensemble, une même vision. Vision d'Ali, Papa Sabine Roulata, la Roulia, la classe, voilà le jeu, la Roulia, Roulata, la Roumela, c'est mon macasse. Et là, il y a le sous-sous, la collier, il y a un morceau de Malamingi, tout ça, mais la peau n'a sous-souana. Il y a le soigne bien ton fils. Donc, notre sincère remerciement. Gratitude na biso tous trois vers la fondation Rabbi Mavinga. Avoir aucun plus sur féminin. Yango biso sepeli makasi na tiamu. Nous sommes na biso balanye surtout bango na relation na bango libanda elle a toujours fixé et tendu ma langue pour un produit de sorte que demain après demain ma langue so ben toi ne singoya lilo awa ngade boyebi biso te ya nto linga so se présenter te awa eza maman moko na mikili ya poto depuis Londres akantia biso habite atinda koli obomoni awa yaka na bilamba ka bulata bien te ya batinde biso bilamba esunga bilamba msu balata msu pe bomona esika l'essentiel ya bilamba ya bien esunga komona ye abeto tanga kombo abeto tanga biso kombo te peut-être na libanda ya caméra toko ebisa bino kombo na ye wana papa na biso azokata carton po tozwaka ide ya biloko eza na kati ya bilamba bana ayesaye ngai ya bilamba bana malembe mama na Londres abaki apambola bandeko na bilamba donc carton mobimba oyo eza bilamba voilà bilamba yango efongwami bakiloti eza oyo koka eme ekoka eme te ozanti bagondo bimi ya kitoko Samson azapi ta Samson ninga otala ta bakiloti ya babebe je crois bilamba ba miki eza likolo après bilamba mso eza na se ai bilamba babebe eza na kati ya ebele ai ofa kola déjà voilà bilamba ya bana eza ebele awa jeune garçon bilamba eza mo ebele je crois bilamba bana eza likolo et puis na se bomona te na ba chemise OHM chepe ba griffe OHM le bilamba eza awa ebele tofoni na miso na bino bomona bosepeli na to bosepeli te bosepeli tobeteli nzambe maboko. Voilà, mutu soki alie, mutu soki alie kitoko ebonga pe asape te, abimi mpe na miso bato boga bongo te. Voilà, yango lelo tobai toya to otiki bino bilamba oyo
esunga biso et vraiment moyen to fondati na se ezate ba gumbi gumbi o makasi bo moyen no monde ezate hein moyen ma opanzati na se ezate awa mikolo to ando sape na moni mingi eza ya bana de nebite na se peut-être mikolo ezali botika le fond bino moko na le bisaka batu na le bisaka batu boni combien na yo katena le bisaka batu boni 20 no no nyoso boyo lo bati yo komono na Jano. Jano, opini nde mama tine mno bilamba. Ndamba pambolea basile oezang ale tema boko kakaiti onya sakin utama utana mtumbaye. C'était là Jano maboko. Kama sanga oye amilale ne la iske ya olobana ete yo komono na. Francis. Ya Francis, opini nde mama tine mno bilamba. Jamba pambolea basile oezang ale la tema boko kakaiti. Onya swaluki na buta mona ete ba porte le fond. Mettez la Francis maboko. Voilà, biso toyaki lelo na pasteur ko si je sais que oloba mwandambu. Bino bole oboke classe te. Obi? Touti. Botangi. Ah. Abobi miko na classe ba enseignant ba otangi c'était pour classe les orphelins. Bino botangi nde. Totanga na mkimuki. Ah. Yo c'est comme no botangi te. Voilà, nos amis ils sont très joyeux, ça leur fait du bien. Pasteur Kossi va dire un mot aux enfants. Et... Merci. Mbote na biso. Mbote lisusu. Ndenge papa Rabel Baki boyebi biso malamu toyakara déjà awa na cadre ya fondation Rabbi Mavinga. Tomisa ko ya pe to koyaka kaka. Ndenge papa lobi apesi vexa Bible to soigner njete ya figue pour to soigner ni mboma. Mboma déjà tozozwa mais tozo continuer ko soigner njete. Ndenge toyaka boye ndenge toyaka kotika biloko bapesa rabiso ndenge pe fondation itaka loboko nango biso pe to pambola maka ndenge pe bino pambola na biloko oyo succès collaboration oyo to alliance oyo lokola nzamba za na kati na moyo to tika ngo ezate. Donc bo sambela pona biso que bato bapesa biso confiance na musika oyo mba mususu bayebi biso bayebi bino nzela na biso ba continuer ko pesa biso confiance biso pe to yakaka pe to sambela pe nzambe afongola ba porte lokola ba YouTube ba image comme autant moi même na kini ba kondi pe oyo biso misusu oyo bataka kateke orphelinat mo eza awa na venir eza nini zongo baya pe ko visiter biso awa tous a pe chance o ba ndeko musubi ba sa nini bazozwa amen nzamba pambola biso lokamba ya malamu to sepe nango to ko tamino kozena na prière et loko bozena na prière na suka nde to kosenga bino nde bo sambela pona mama oyo atindi donc comme na mm donc mama na kati tango zana to bakisa donc to kosenga bino bo sambela pona na ensemble na biso na bino to sambela pona ye Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu mi. To Zambe la pona maman na biso za mboka Angleterre. To préfet commande maman Zamba lola kanisa a fongolé ba porte. Geste oza liboso meza sukate pona orphelin na biso to Zambe na commande so alléluia. Bimi ça va mungongo Zambe la pona ye. Merci. Tondimi nzamba ki libone na bino. Nzamba lola a pambola mama na biso esika za mboka Angleterre. A fongole bikuke na kombo na Yesu Kristo Nazareth. O aza kolope mo big Samson de to sambeli. Peto lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je pense que la baming ezati to zonga kaka. Merci beaucoup. Betela nzambe maboko. Voilà. Merci le autre sur la mingité to ke ba course misusu. Peut-être na os besoin papa Moïse kaka. L'homme de Dieu si vous pouvez venir ici. Pemeni abana. Ba yokande papa Lobaka. Vous sepelande papa Lobaka.
Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Rabi. Ouais, un mot par rapport à la personne qui a envoyé ses colis et puis d'autres personnes qui vont suivre ces images. Vraiment, juste nos remerciements, que Dieu la bénisse énormément. Nebi ke bango balinga kolobat ba kombote balinga koza ba hero dans l'ombre ba héroïne vraiment nzamba pambola ba mingi kolia bilamba yango ekomi les enfants baza déjà osepela parce que bonani banija ko s'annoncer malam pona bango. C'est un grand plaisir pour nous nzamba pambola bino mingi pe bino ba bozolanda biso bo emboîter les pas bo sala ndenge baninga bazo sala ces enfants ba papa ba maman na bango eza yo nanga ba tozo la vidéo yo tozaka toujours na motema wana ya ko servir bango ndenge bande konso bomoni basala la fondation Rabbi Mavinga. Donc nzamba pambola bino vraiment mingi. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Voilà, on est vraiment à la fin de ces petits reportages. On est venu chez nos enfants de la compassion, orphelinat la compassion à Bumbu. On est venu les rendre visite, on les a apporté les paix qu'on a envoyés pour eux. Ils ont dit merci. Merci à vous qui nous suivez, merci à vous qui pensez aux orphelins, vous qui soutenez les orphelins. Merci, on se retrouve très prochainement. Merci. Kick-tack,